Chaque news et télévision, l'homme est simple, José Young, Parkinson ma bien, vie et l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosola, Sosola, yeah yeah yeah, Sosola, Ok, normalement, le concert en haut de voix, étant dans le monde, on les a cartonnés, parce que c'est la première fois qu'on fait le midi du gars à la terrain, avec Yemoko Kaya Moucha, l'homme à la cache permanent. Donc, ma caméra l'a bien, donc sans souci, quoi. Déjà, je vais dire merci pour vous tous et pour les gens qui sont là pour nous, pour soutenir aussi pour faire le midi et Kaya Moucha. Par l'occasion de notre... Il faut toujours supporter la musique congolaise. Hein. C'est ce que moi je vais dire, moi combattant tout ça là. Parce que, tu vois maintenant notre culture est en bas. Pourquoi? Parce que alors, maintenant il faut supporter maintenant la musique congolaise. Et c'est là pour le futur et voilà ce que je vais dire. Bonsoir, bonsoir, hello, Cape Town, Daddy. Yeah, come here for fashion coffee. You like it, check Italia. C'est comme il est parlé, parce que Coca-Cola n'importe quoi. Maintenant, on m'a dit qu'il faut parler, on va pas. L'évangélisation, la vie, c'est pour mon pao. Asa ele vino, pega vina, vina, você vai ter todo. Moça na ponta.
bonjour bana membre, j'espère bisika besoin boza malamu. Triste réalité maman Leli alobi maman Neji mobali nanga zo tromper nga na neve na ye na propre ndako nanga. Koka mwa soto ki déjà neve aza mwana mobali. Likamango ekomi ndenge ni maman biso ya ko découvrir que mobali na ye aza na ye mutapesaka sima to ye pe azwaka baninga mibali na sima. Et ça, les mines ni bandeko. Maman Lobby, ça fait quelques années, 2 ans ou 3 ans passés, a remarqué que mobali nae aza susundenga za quitté. Papa aza mobali oyo bazaka trop romantique. A mobali oyo bazaka trop de love. Mais maman a remarqué que makambuana est changé par papa. So ka tuni papa ba réseau ebele papa bana ko sala musala mususu a changé à musala. Musala wana koma ko sala papa koma ba raison avant papa zaki livreur. Ana ko sala musala livraison. So papa koma ko sala na fabrique. Moi, je suis la fabrique et je suis mon côté. Papa, comment on peut maman raison? Non, je suis la makasi, nazo lemba, tout consort. Ba raison kili. Maman peut azo comprendre. Soit comme il na butu ma diable maman soit simbi papa boya mo biso basi to toza na chaleur wana ba période wana pousse na peine papa mageza ka dangereux au cause oazemi mais pousse ba maman ebele pas passer na acte. Papa kaka ba raison. Ba comment on sala 1 ou 2 fois na semaine, on a mois pardon. Maman azo comprendre papa to naza cassé naza fatigué naza boy maman azo comprendre nzoka nde papa zo baninga mibali na sima yepe bazo kai na sima siko papa sala makamwana na nani bandeko na neve na ye neve ne bavanda randa kumoko auta Kishasa ayaki aumelipe ayumelipa kota ki pe libala moko boye libala ngo esimba kite ba réseau kaka yango mwasi abanda ko pesa pe mobala lingo simba ete mobali boye tout consort ne neve alongwa ya na maboko oncle na ye akoma ko vanda. Oncle na neve nzoka bazwana ka neva zoka oncle pas zoka neve. Maman a découvert en quelques jours passés, maman kenda ki musala ndeka biso surtout kenda misala bamboko yo papa jour wana laki na report banda ko sala te. Kozonga mama azongi akutinda kunyonso silence akanisa ki peut-être mobile yake ko beta moi tour et tout pour maman ebika neve pe ana musala bana pe bazana classe bazana bana ba kolisi bakolisi bana mwana bango liboso azana 15 ans bandeko. Imaginez-vous papa jeune papa moza mwana liboso azana 15 ans mais lelo papa komi double sim. Triste réalité. Maman yokinda ku silence. Maman kena atali boye akanisi mutu azate akene ko fungola douche po tane to uta libando zoke msuna posa masubo zongi. Mama fungoli douche yoki fungola makasi ya kokanga na kati. Nani azana toilette abika mobile ni mdana ndako abina azana toilette mobile lobinga ya lobi mais bana meka nde na lobi mama lobi na papa yo za yo moko na ndako mikangeli porte pourquoi fungola nga porte na roya ko suba na bilamba na za masuba makasi papa lobi na ba fulfula savona nzoto moyena bima na benoir izate na roya ko sieta na kweya yo zela na zo fungola ona mistopela mai mama ko kyoka masuba ta zui bouteille akati mulanga mai ya 2 litres akati akoti na chambre na ye asuba chambre na bango eza na suka couloir c'est-à-dire muto azo bima na salon muto azo bima na chambre muso be na toilette muto so aza na chambre na bango akanga porte te akomona sko neve na oncle kuna na douche ba kanisi kaka ndenge bayoki ya fongoli porte chambre akoti bakanisa kaka kangi chambre nzo bakanga kite tangu ne ya ebika mobile ne muto ana ndako mutu muso azate donc akosuba ne pe porte polele bongo po kanga pe porte ndako ko suba zo suba amoni mutafungoli douche mutazo bima ya kobatama ya malembe atala boye neve elekeli mama ye a poussé porte pour emsu neva ko tourner akomona ye ndenga zo suba a poussé porte neva bimi malemba ke akoti na chambre neva lala na salon me bilamba ne bakamne na chambre bana neva bimi na serviette akangi na loketo mama sisi ko suba ye na douche akuti mobali tika zo kota nde na beno mama lobi o me yo ebisi ngo zaki na savon na nzoto mo yo bimezate abina na ko sumba yo lingaka na ebiso na osumba mwasa lobi o bomba liboso ebisa ko zo sumba so na beleli yo parfois vous sumba na misu nanga na zo sokola yo kota po sumbi oh na linga na koloba te mwasi a suspecté bango alobi te ba lobi kande basi to lobaka ke okuti mutu ya okipe toilette lobi abimi pa ka bali osape musalanda mobala lobi yo zongi avant boyendeni lobi non mama na soki parana ye na ke na kuti bazo sala ye ba massage na physiothérapie bien on en français na italien de bien avant physiothérapeute oui bata kiné en fait bata kiné ba osala ye ba massage et on a profité kina ke kosala côté mususu leta na silisi kuna bazo benga ke ba memi en hôpital à sali à koina bescalier maman naza aide soignant masala à domiciliaire
mobali alobi mais falo aviser nga bina aviser po ninda kuna moso na ya kozonga fona aviser yo neva batama na chambre po baye bateka za ndako ti tango mama na akoti na douche pa sokola lokwa ute musala neve abimis kwa yo kozonga necha ute libanda koti mayebi te ke ndeko mwasi si amona kiye ndeko mwasi tango lobi na mona tongo ya oke musala bengi grande sœur na Londres a expliquer grande sœur na ese na mona ki grande sœur na bi ah landela bango bien c'est sûr mobile nona neve na yo na neve na ye baza ba double sim eleka ki mercredi vendredi mama ke musu musala koko wana mususu asoki para na ye ake kuna pe ba ebisi e koko wana na butu ba mema ke pe na hôpital ake na banda musu asala 4 ndako na tongo donc ndeko mobali neve oya mobali ya mama pe si histoire asala no loin ya ndako d'habitude na era pause azonga na ndako ko mama na biso lokwa si spectacle bango era sisi musala na ye azeli era pause po era yako kuta bamwana da epeka era pause azeli era pause avani neka libanda yenge na ba magasin era pause ekoki ye na maison place à l'équipe place neve na salara amoni pe bakangi accompagne que neve azongi ndako po na pause azonga penana walie après azongi ne sumusala mama aye bandeko nanga afungoli ndako malembe po si spectacle bango déjà afungoli ndako malembe akoti tanga koti na couloir a sentir na chambre bana mwa makelele wana boyebi makelele wana nde salaka mama sikwa kanisi mwana na ya mobali ya jeune garçon ya 17 ans ya 15 ans pardon nda yena mwasi na ndako mama bi mwana lelo soki ayeka na mwasi na ndako mwana lelo oyebanga mama fongoli porte à chambre bandeko chose grave akuti mobali na ye mobali na ye nda pesi sima neve azozwa ye na sima bandeko mama kokaite mama crier na sac na téléphone ba fongola na ina maboka boake kwe directement perdre connaissance à perdre connaissance papa zoa qui maîtrise a même qui a benga qui même pas ba pompier ba ndiko pupola ye neve tout la mwisi wazaza mobala lebisi neve kende na musika bima ndako apupoli mobile apupoli moi c'était moi c'est la mukaki maman na biso aza traumatisé mobile na panique wana abandi ko expliquer moi sabi ebanda ki ndenge nini a expliquer moi si dans likambo basali nango déjà ba oke wa 3e année yango maman lobi banda oyo komaka ka raison musala banda ozo musana ya fabrique okombe na ba fabrique lokwa na italien ya fabrique okoma opesa nga ba raison yebisa nga vérité so bisinga vérité te nazo exposer na réseaux sociaux na otanga na kombo na yo papa azwi somo wana lokwa mama lobi otanga kombo na réseaux sociaux papa expliquer mama vérité nyonso na kolela na kosenga bolimbisi mais mama asengi na biso na bino asala nini a continuer na mobali wana ou bien boya ye parce que ba vivre sous moi si na mobali te mobali za sous na désir moi si ya basi te nzoka mobali akoma da APD siko mama sa ni bandeko a continuer libala wana to tika na ndako mikolo tension moye te bana si ba comprendre que papa na mama ya ça ne va pas malgré ba soa na bango mais a tout repener l'équipe papa siko azomi kitisa papa za mutu mora tomboka makasi mais bana ba remarquer que papa ana se bana na ba yebi eloko te ndeko masa osenga conseil sa ni bandeko avant na libala wana to tika pasi mibali ya poto. Isaac News et Télévision, l'homme est simple, José Young, Pakistan ma bien, vie et l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. So long, yeah, yeah, yeah. So long,